Merci Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Ndenge balobaka nzambe bapesaka ye foti te ata asali yo mokusa ata asali yo monene okopesa foti pa nzambe ndenge nini alobi il faut te rendre gloire epai na ye apesaka ye mpe moto azwaka les grands défauts azalaki na biso tamulai asepelisi biso na banzembo na ye ebele basouvenir eza tellement bebo tokoki kobanda koyemba awa po biso tokola na bashock star na babig star tango wana bamontana bazoyemba nazokanisa lisusu nazokanisa lisusu les grands défauts tanga bandeki koya na njili pai ya vie na biso Bwens nazokanisa les grands défauts tango azokoya pambanda chante nalobi vraiment mokili na nzambe eza makambo ebele donc c'est ça la vie hein. C'est pourquoi il y a des fois il faut toyeba kobongisa tozosenga na biso ba congolais aimons-nous vivants tant que toza na bomo mon frère tala ba combattant bokangi poto po ba musicien ba betate ba musicien na biso ba komi kokufa musika pona koluka ba production les grands efforts accueillis kokufa na mboka Cameroun et sali pasi ezo sala pasi na otika bino botala ye azalaki vraiment souffrant moto ba negi déjà ko souffrir mais azokota studio na Cameroun botala vraiment aza nena etamboli na ye salinga pasi mais quoi faire c'est ça la vie eza mokili nzambe totala ka ndenge makambo ezokende à suivre. Son studio général un mot pour la première région. La première région comment prendre non pas au studio on va te chanter et on te laisse pas le temps. Ah oui. La première région, tu as compris? C'est avec le général. Ouais. C'est ça. Le message est passé. Bon, mon vidéo, les vieux défauts, il était souffrant. Mais, faute de quoi, peut-être, azaki déjà na contrat ya motu fois satisfaire contrat wana. Azo kende ko yembela motu binomo bomoni ndenge nini aza koloba. Même koloba na ye zayi kolakisa vraiment que aza souffrant. Et ça fait mal comme on a ba vidéo ya boye. Bon, to tient ngora po ezala yi archive pe ça kei. Bon, biso toujours moma yele ba combattant to linga na biso bo fungolaje ba musicien na biso ba meka ko vivre. Bukangi je moi kala. Zo sala ma bon. Ba condoléances na ba famille musicale et tout. Biso tout aux na famille musicale toujours sala de sorte que tous à l'ensemble. Bon, na hôtel bino moi ba souvenir na concert na ya Kenya na concert ya Fally ya Kenya total les grands défauts ndenge ni ya sepelisa biso na tango wana ezalaki mo esengo bisengo ze belé na mawa salinga vraiment lelo na lalite na kanisi bango tout o bakenda à suivre.